Welcome to NCL Tours. We offer flights to worldwide destinations. We provide holiday packages, hotels and transportation. We run luxury coach trips to European destinations across France, Germany, Switzerland and many more. To book a holiday to any destinations around the world, please visit our website on www.ncltours.co.uk, or why not give us a call to speak to one of our travel experts on 0208 900 1624. NCL Tours, ATOL protected. Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Je ne sais pas si on peut parler de violation, et je ne sais pas s'il peut avoir parlé ainsi. Je pense qu'on parle ici d'une décision que la théorie de l'acte contraire permet. Si c'est le peuple qui adopte une constitution, le peuple peut la changer, il n'y a aucune violation, puisque la constitution prévoit que ceux qui l'ont adoptée peuvent la changer. C'est ça la révision constitutionnelle. Un référendum peut donc changer une constitution. Il ne faut pas qu'on nous raconte autre chose. Effectivement, il a dit, bon, que les derniers mots revenaient au Parlement. Et au peuple. Le Parlement étant représentatif du peuple. Oui, la représentation il y a des méthodes qui permettent que le Parlement, se substituant au peuple, puisse faire à des majorités qualifiées ce que le peuple a le droit de faire à tout moment. C'est quand il cite tous ceux qui râlent de l'étranger, que les États-Unis l'ont fait, la France également. Mais cher ami, je vous dis que la constitution congolaise le prévoit. Vous allez aux États-Unis, en France, pourquoi? Lisez seulement la constitution congolaise, celle dont nous parlons. Elle n'a jamais exclu cette possibilité-là. Je ne sais pas si on l'a lu, si vous l'avez lu. Ici, il n'est pas question, l'article 220 est inviolable, intangible, il n'est pas question de... l'article 220 dit qu'on ne peut pas réviser la constitution. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu dans l'article 220, là où il est dit qu'on ne peut pas, écrire une autre constitution. Ça, j'ai jamais on parle. Non, excusez-moi, je n'ai pas vu l'article 220 dire que le peuple congolais ne peut pas se donner une constitution différente de celle-là. Je n'ai pas vu ça. J'ai vu des matières sur lesquelles on ne peut pas réviser cette constitution-là. Mais écrire une autre constitution, l'article 220 n'a pas fait allusion à cela. Alors ne faites pas dire à l'article 220 ce qu'il ne dit pas. Sinon, nous entrons dans le domaine des supputations tout à fait irrationnelles. Donc, chez nous, éventuellement, le moment venu, bon, on pourrait cogiter peut-être autour du dialogue. Je ne vous suivrai pas dans ces raisonnements-là. Autour du changement de la Constitution. Je ne vous suivrai pas dans ces raisonnements parce que nous n'y sommes pas. Comme réfléchir à autre chose. Nous n'y sommes pas, à part les discours de persiflage. Pourquoi voulez-vous que je suive des gens qui n'ont de cesse que de persifler notre président, ses intentions et tout ça? Je ne vous suivrai pas, à moins de m'apporter la preuve que nous y sommes déjà. Mais je vous dis simplement que scientifiquement, l'article 220 n'a jamais exclu la possibilité pour le peuple congolais d'adopter une autre constitution. Ce n'est pas prévu.
Tozane isonyo sompa sumuki. Mwana voit ma tomo bola tomo pembe tomo indo. Sans amour et pas la guerre colinga c'est l'équitou. T'en fais comprendre maman. Ao sominga ina wenze sasa doko pamanga. Sokyo songi singa epai. Nozu wakanga Elvis. Tango kuzongela. Kolukanga oko ebangate. Papae, papae. Kolipele kikaka. Kolipele kikaka. Papae. Jump, jump, jump to Akaka. Jump, jump, jump to Akaka. Tozana système à l'effelo. Vedi moto kopela metozo zikate. Wake up. Et bini kutu ya pete. Soki solo yo poni yo kende. Yotikanga eta promesse ete. Ibaka beti obominga e. Azawana sina wenanga e déjà. Wake up, wake up. Aux gens à l'effelo, tout c'est dans le monde. Moi, tous au la main. Tous ces zika, tous ces zika, Everybody wake up. Taboulé wake up. Galoutouma wake up. Pepe Kale wake up. Yokalolo wake up. Ebozi boziana e. Maduro system e. Evolo kolala e. Ejoski Kambokuta. Redi amisi wa yo kanto. Jibe piana mokolomba. Prince Alain Akaba. La chegera chamubale. Wake up, Takasa. Kinshasa, wake up. Libreville, Brazzaville. Kigali na Bujumbura. Abidjan, Akaba. Nankana, Senegal. South Africa, wake up. Zimbabwe, Namibia. Lusaka, Gaborone. Lomé, Bamako. Angola, Bondia. Bana, Cameroun. Wake up, Takasa. Wake up. Otolinganaka vraiment. Wake up. Obolingo emala. Emali. Ekenda. Emilia Bebel. Salamana wetu. General de Fao. Dindo yogo nibo makanda bongo. Wake up ezata sama. Everybody wake up. Let's go dancing, wake up. Amour et que avant. Amour et kota partout. Let's go dancing, wake up. Ok. Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Madame FTV. Madame FTV toujours sur Welcome TV, la chaîne nationale de la communauté congolaise en UK. Donc, Tozali Awa, nous que doit toujours collecter de temps en temps. Donc, pas tout le temps, mais de temps en temps, parce que, comme on le dit, fais-toi rare et tu seras le bienvenu. Na sur la Miss Bino Miss Ngai. Donc, welcome na émission la biso ya lelo, toza la chaîne ya Welcome TV avec toujours le pasteur de la diaspora. Bienvenue Messalin.
Donc, lelo na qui na ba sujet, quelques sujets parce que tous eu moi ba temps embelé, to sololité. Donc, na qui quand même na ba sujet na ngai, to développer ensemble quoi. Parce que tous dans la communauté moko, communauté na biso congolaise quoi, tous ça ba congolais. Donc, il faut tous avoir toujours l'habitude ya ko solo là ensemble. Donc, na sur bomoni wo to landa nino yo Kofi na Papa Wemba, na linga ngo ma trop parce que tant basala ki banino yo ba entente na bango na bayokana ki ensemble donc tikalanga la mutu na mona ka neti bayokana ka bien ti lelo mais salama ke so bino yo botalango donc baza un peu na ba problème lelo alors to linga kozala ndenge bango ba komi lelo te to zala toujours na esprit moko ya entente donc na amitié na biso na famille na makambo nyonso na musala. Donc, to linga te to suka ndenge lelo moni Kofi na Papa Wemba bazali. Donc, yo linga koyeba yo zanani, wa Kofi to za Papa Wemba. To ebitenga na pesi faute na mutu moko te. Donc, so za Papa Wemba, ça va. Faute ya Kofi, problème na Kofi na Papa Wemba na ebi vraiment te ba welela nini te. Mais yo, oza Papa Wemba to za Kofi. Donc, était abisso. Donc, revenons à nos moutons. Donc, oza lelo awa. Tozo solo la makambu ya communauté congolaise. Donc nazalaki na sujet moko babenga kingai. Babenga ba yebisinga balobi na ngai ke non madame F soko zali na possibilité loko oleka de temps en temps na Welcome TV soko lobela biso likambo moko. Mutonga pesa ngai request na ye na bi bon ça va c'est bon na kotala na ko développer ngona tala pena sala bon enquête na ngana effectivement soko za na ezali normal que na lo ba la télévision. Alors on a dit que moi attends, maintenant au monde ezali normal il faut na lo ba la télévision. Problème ezali nini? Mutwana epsa ngai. To moni ezali likambu na koloba ezali mafia. Mafia ezanini? Mafia euta to ebi to euta na Sicile. Donc so to moni origine nango euta na Sicile, ba sicilien. Ezalaki so bato bazo uta ba sicilien bazalaki na ba États-Unis na ba mboka mususu ya bo balongwaki Sicile ba yaki na ba mboka surtout plus na États-Unis bazaki ba Sicilien bazo ya sika banda ko sala bango ba blackmail ba biloko mona air moso mutaye batindelo ba enveloppe ba bik et non il faut ya opesa biso mbongo temps na telle place ko pesa yango te to ko bomayo to sala boy. Donc ezaki mafia et uta na Sicile mais to découvrir que la mafia n'est pas seulement sicilienne, mais ezali pe la mafia, tout le monde la mafia chinoise, japonaise, russe et tout ça. Et loko e kamu singai parce que to komi la mafia pe congolaise. A la communauté na biso. Est-ce possible? Est-ce que ezali normal? Naza fan ya ba nino te, ba concert religieux te. Naza nga fan te na kenda rango te. Mais toi la démocratie. Il faut tous en l'habitude ya ko accepter. Il faut tous en la mesure. Et ça na batu o balinga la bango ba concert na bango religieux et ça na batu muso balinga la ba concert ya o bobenga ngo ya mokili et ça na batu mutna mutaza na choix na ye toza libre toi la démocratie mutaza na choix na ye. Donc soki mutu alobi kalinga salelo ko na ye a na mboka oyo et komi na groupe batu moko basala ngo neti mafia congolaise. Mafia wana ezali organisation criminelle soko tali signification ya mafia ezali organisation criminelle. Donc, si vous avez une organisation criminelle, makambu oyo bozo sala ezali mabe. Parce que bozo na droité ya ko utiliser soi-disant parce que boye bani parce que boza ba soi-disant batu moko boye bo utiliser ngo contre les individus contre la société civile. Bozo na droit wana te. Mutu soki alinga asala production na a na mboka oyo bozala bo se permettre te bolo baneke avant beta il faut opesa biso autant d'argent. Donc et ça normal te ba pesa bino banani bino ba opesa bino banani. Donc to côté si mafia ya congolaise awa na kati ya UK ba pesa bino comment mutu zo sala production na ye a gagner combien na nani na concert azo sala pour na apesa pe bino a kopesa bino kutu pourquoi bo salele ni publicité bo saleli nini et lo ni bo sali ke o ke bo senga droit d'auteur. Donc na yebisi bino ke ezali esprit mo mabe to ko sa esprit ya ki mafia na kati ya communauté congolaise te batu oyo bazo ko ya nde na expliquer bino ke zaki batu bazo ko ya bazo ya neti ba mi villa ba sicilien oyo ya sika ba bandai ko exploiter bango.
Donc totika esprit wana, il y a chantage, il y a corruption wana bolinga ke ba corrompre bino pour la protéger le romoko. Et puis esprit ya enfin na kolobango ya na intimidation. Boza na droit ko intimider mutu te parce que batu o bazo ko diriger biso nde mutu baza na droit nyonso. Bwana power moko te. Power ezate. Soki bo salela makambo ya ndenga bien batu ba respecter bino. Mais soki bo komi ko sana bi ezali en généralité, ezali groupe ya batu moko bazo ko utiliser ba kombo ya batu mususu pona basala ki mafia na bango na kati ya communauté. Ba ko sala ndenge nini eloko nyonso mutalinga sala ba ko senga ye droit d'auteur na bango. Ezali mabe. Eza mabe totika ngo totika. Donc totika ba mentalité wana ki mafia na kati ya communauté na biso mutu alinga sala eloko na sali ndeti na ebisa bino na lobi ke bato bazobeta ba musique na bango religieux bien mutabeti concert bo pe toloba ke concert ekobeta te mais na yebite changement pe nini pe ezwaki esalema biso pe na communauté eza nango te. Donc la monique ezalaki babilo moko personnel eza nango babilo ko bovandi bolamuki bolobi ke non voilà to décider ke bona boy mais décision nyonso tu eutaka kaka likolo na l'état pe na nzambe. Donc na expliqué bino un peu sur le nom ya mafia ezali organisation moko criminelle totika ba organisation wana criminelle. Tous se comporter comme des adultes, tous se comporter comme batou. Ceux qui kambezalo otuni au lobby que non, par exemple, et là on au sala on dirait. Donc on est là qui moi sujet na biso o to sala ki nango. Sujet musu c'est ali sujet ya nini. Sujet o na zo kango pe lisusu et pas ya ndeko Alain Maïfoula. Alain Maïfoula tinela kingango na Facebook, tindelinga verset biblique moko boé. À lobby que non voilà natanga qui babi que non il est interdit il n'est pas je crois qu'il est interdit à l'homme de coucher avec un autre homme comme une femme. Donc ndenge zalaki sujet on ezandeni donc nous ba sujet il y a homosexuel natalaki na télévision il y a longtemps ndeko moi c'est moko asalaki émission sur le lesbienne. Bon, alobaki sur les lesbiennes, mais alobaki sur le PDT. Donc, si je me ressens en tabouté, il faut ça sujet au loba. Ngai pour l'anga, je suis pas contre les homosexuels. Naza contre la homosexualité parce que ezali tozan a deux sortes, il y a homosexualité, il y a homosexuel. Ils ont batu oyo bazali né homosexuel et cause à la moi c'est mobali, ils ont ba misusu bazo provoquer ango. Bazo provoquant en sens nérénénique et ça naturalité bazo forcer nature alors ne walande tokolobelango la kolobelango na kolobela o teke mutabotama parce que nzambe so total nzamba sala ba aveugle asala bato basala ba boss le bossu asala bato ba bukola makolo donc biso tozali ba ekelamu ya nzambe. Donc tokomi tuna teke nzamba sala ki erreur place nini nzambe pourquoi sali ebo été non. Et ça pèse na ba homosexuels, bazali, ils sont nés comme ça. Et ça ndengo wana que soka zali lesbienne en tout cas aux lesbiennes soit zali PD ou ça l'appelle kaka PD. Mais eloko o tozoko loba, tozoko linga ko dénoncer et zali par rapport yaba oyoyo, ils sont pas nés comme ça, mais bazoko provoquer ngo par rapport à quoi? Tozomo la ke ba jeune ba garçon et belé, les hommes ici, même en Europe et tout ça, même la Chine, mais moi je vais parler d'ici en Angleterre et puis en Europe, ils ont forcé la nature. Pourquoi? Tozana batu ebele, la communauté na biso awa, c'est des gens, bazaki na standard moko ya vie, bazalaki balingi kolata, balingi la vie, la belle vie, balingi baye babango, bamona bango et tout ça. Et puis tu remontes que tangu standard wana bazo kokali susu ko afford dango te ko bazo kokali susu te ko zala na standard wana, qu'est-ce que ces gens-là ont fait les garçons ba comme la ba PD simple ba PD ba comme ba PD ba comme le wango ke na ba ville ba ozo ba mibali kuna na ba ville pour la ka ba garder standard wana ezali réalité oyo ezako se passer na poto. Est-ce que to benga bango bazali ba PD né ou bien bazali ba PD forcé parce que PD oyo la bon excusez-moi mon la so répétant bien oyo abotami na ye ndenge wana
azali mutu normal parce que tout le monde a mwasi mobali soki mwasi alingi mobali akenda po lelo pe légaliser biloko nyonso surtout bamoni ke non mobali na mobali akobalana na ye mwasi na mwasi pa kobalana na ye boyebi yango eza nango légaliser. Alors soki mutu po to monaka ke mwasi so alingi mobali alinga bala mwasi okenda bali pe mwasi na ye eloko tozo ko dénoncer zandeni tozo loba parce que pourquoi kaka PD fois azalaka ndumba pourquoi PD fois azalaka ndumba pourquoi PD fois la prostitution parce que yo so lobi ke ozali tu es né comme ça, tu te considères comme une femme. Mais il faut le kamobala bala yo. Bovan nabino normal. Bovandi neti kaka moi ça mobala bala moi si bovan nabino normal. Mais pourquoi ka PD il faut ça la kaka kindumba. Alors c'est ça la question te reposer parce que tant que ça la kindumba comme parce que so ba ofinga moi si azandumba ezaramabe. Alors yo peso bazo ofinga OK balobi ke o ça la ki PD wana pono zwa mbongo osomba bilamba. Aux alaka na standard na wana. Donc cela veut dire que aux ali PD forcé, aux a PD à normalité. Alors, na olinga ba to comprendre ngo to développement parce que si je alinga na zu si je oté, batinle ngai na nino na Facebook Nathalie ngo penga pe na bi ndeko moi si mususu pa ko lo makambu ya ba lesbienne, yé pas lobi na makambu nga bi to continuer pe ka na sujet ngo, et ça sujet to za la communauté té, ceux qui moko banda pe mususu pa ko sukisa na ye. Na mona nga pe mabete. Alors la olinga koyeba bandeko ngai bino batu obo komi ko se comporter ba misusu bazali c'est des hommes mariés ba na basi na ba on ndako mais na butu basali monzele ba kepeta cop ba ke ba cop na bango mais siko to loba ke boza banani est-ce que poto ngo to yako luka poto koma na ba niveau wana poto vraiment to yaki poto pona to koma na ba niveau wana surtout zali na standard ya vie moko au salaire ba chekula au salaire ba ni ezaki vie à facilité pour ba te belé ba zo ba facilité wana ba zu ba au futa bango ba mi tout ce qu'ils disent ba bona boy mais tant facilité wana esili mais l'homme doit se battre ozomona siko bino bo lingi ko se battre te bo lingi ou bien bozana sima ya basi ou bien bozana sima mibali bino bokon ba basi bokon pe na sima mibali pourquoi ba PD wana mususu o ba PD forcé ezanga ba PD pe mususu bazanga mo pe ka ba PD o balobi mwana mobala swana kate mwana mobala bunda kate soko moni pe mwana mobali azo swani saka basi azo ko bundisa basi azo ko finga basi aza pe PD bazali ya ndengwana po yo zaka na ba problème bana basi likamnene c'est ko za pe suspect kaka donc yangola bandeko na ngai je n'ai rien contre l'homosexualité ezali lo moko ezala ngo naturel ezali nzamba sala ndenge nzamba sala asala yo asala ngai ezali ndenge pe nzamba lobike asali nature nae faut y nzamba to faut nzamba te non parce que il y a des PD qui sont PD bazala bango bien bazala à l'aise ils se marient ba vandi to moni ba Elton John na mobile na yesu ka za moi je ne sais pas ba vanda na bango ça c'est comme ça moko ta sala ki ndumbe lo moko te eza normal ezali lo moko naturel nzamba muta sala biso ndengwana. Donc, c'est normal. Mais, oyo que to komi ko forcer ango, ezali sous naturalité. Et la naturalité. Bo apprendre, bo zan la basi na bino nanda ko bo ke no luka misala. Bo ke ne ko luka misala. Bo tika ki makambo ke. Pour la balobaki ke o côté ba lesbienne, ezali makambo parce que basi bazo ki ba déception pas mobile parce que so ozu déception pas mobile ko komi lesbienne, oza lesbienne à lokuta. Oza lesbienne pa lokuta. Pour lesbienne la bandaka na ye kaka ke asane kaka na tendance na ye pa basi. OK balobi ke o lesbienne pa bala. Oui lesbienne na ko bala mais oza lesbienne mais soko bali yeba ko za na tendance ona kaka ki lesbienne. Donc soko lobi ke lelo komi lesbienne parce que ozaki coup et pas ya mobali. Et lobi ke non ngai na komi na kele et pas mibali na obimaso na mibali te na komi lesbienne, tu n'es pas une vraie lesbienne. Ozalo muto forcer nature. Déception na yo etinda yo te osala likambo moko ke okoki ko regretter na vie na yo. Si tu es né comme ça, sois tel que tu es. Toi la mboka ya libération, toi ça la mboka ya nini, sois ce que tu es. Ezala likambo ya nini te basi ezala ba mboka misusu bazo koboma bango lelo bazo boma ba homosexuel, mais la mboko to vandi ba boma ka mutu te, ba finga ka mutu te, tout le monde a les mêmes droits et tout ça. Mais il faut ezala ndenge wana. Mais oyo siko ya biso bana na biso ya mibali oyo to komi nango bazo bengo pe papa na ndako mais papa okenda no butu okeye okomi no nzele okomi nzele
Et puis bozo sala biloko yango pona kaka bolataka kaka bien bamona kaka bino bosomi bamituka bandako bozala yango te donc projet eza te toza kuna bapede mosusu akosala pede momoni ke pede asomama bandako banini mais ya bino ki pede na bino kaka esuka kaka sap banini mais bozomona te boza ridicule bomona ke eza nango na sens moko te mais boza mpe bapère de famille mingi mpe bozobala donc c'est quelque chose à ne pas vraiment déconseiller. Si tu es PD, sois PD. Si tu ne l'es pas, ne le force pas. Donc, Yangwala Tozo Loba, na PC encore merci na Alain Maïfoula, na request na yo, na sur Moniango, na lobeli likamu na yo, na ebite soki na lobi en malam, to na lobi en mabe, biso toza na so ba expert te, to ba expert te, donc ben to kaka koloba, ezani tiba tu mususu pe baza na bango na internet, to moni pe batu pele ba osala ba vidéo na bango na internet, bazo ko loba likambu o bazo mona kezali malamu te. C'est la même chose. Moi, comme je n'ai pas le temps sur l'internet, par exemple, la télévision, j'ai l'opportunité. Donc, quand le temps me permet, je moi. Donc, et loko na monique na koko lobela, na lobi na ngai donc eza na ma bête. Ezali ma bête. Donc, et loko la ngana sabino yangwana, tozaki na sujet à soukande to côté lango après break na sûr, to côté lango après break pour la to conclure Makambouya Lelo. Entre-temps, nous allons saluer ma mère, Madame Marie-Josée Simons, la femme comme il faut, Landanga Sikoyo, avec ma sœur Sophia, sans oublier Coco Harris, oncle Harris, en tout cas, na mon journaliste T, Namboka, mais yo vraiment, au Lagisinga Goza, journaliste, grand journaliste en tout cas. Continuer parce que Kalamingite, il faut moussaler salama na Congo. Donc, tu as besoin de battre oyo baromemaba. Un plus, na Mboka, comme vous le savez, Mboka na biso ezali en voie de développement. Ils allons développer, mais tout ça là fort pour la mout na mutu amema pierre na ye. Donc, cause la té, mutu asale la yo moko, il faut prendre les devants. Au sala, oye bape eloko nini ngape na komema na Mboka. Mboka ezali ya biso. Ezali ya biso nyonso. Donc, soki omemi ya yo apporte ozali banda. Donc, en tout cas, Coco Harris Katana n'a pas su encore mbote. Na landaki émission la bino semaine passée, les gars qui très kitoko. Donc, tous on continue toujours. Tous on a ba sujet, on a deux sujets. Sujet mususu na pesi pe lisusu mbote en tout cas na pesi mbote na Chantal Bosuku azala mobali na ye na Suisse na Chantal Moshigope moi na IPEN alobaki osala organisation na ye pour na ko englober bana surtout ya IPEN so za na IPEN Delvaux Ozone ma campagne et tout ça osala mwani na bango organisation moko po atozala tokutanaka ndenge pe ba misusu basala ya bazone na bango ye pa zwaki initiative wana ya ko bengisa pe bana surtout ya IPEN baya ya mbinza baya n'importe quel mbinza baya to sangana ponga pe naza mwana mbinza to sangana bo yende mutu azwaki initiative wana na kopesa susu mbote à mon cher époux Monsieur Jean-Bernard Chifunda, comme je l'ai toujours dit, azali toujours premier conseiller nangai. Mais nazo kotanga ba kombo awa, ezaki na mutu moko na Facebook, un homme que je respecte aussi, na respectaka, mais asalaki ngai ne tolobi toujours. On est là, beaucoup qui tolobi ko sala critique, mais critique na biso ke na sens o ya likamu na biso. Tozali la télévision oyo, tozali la télévision na biso zali net na lobe zali chaîne nationale. Il y a communauté congolaise na UK na lobi yango te kezali TF1 te to ezali CBBC te et le côté tozali congolaise